C'est bon? Voilà, chers amis, Congo Mokili toujours non du premier. Donc voilà, tout ça les bandes. Awa, tout ça les bandes à stade. Poker, côté Fanny pour le concert. Donc tout ça les bandes à stade. Tout ça la rame à Pambé, mais ça va être. Voilà, tu as pris nos parties sur toi. Voilà, c'est fort. Donc voilà, donc voilà, salut. Donc ça va boyer, Ouattara, d'accord, papa de toi dans Angola. Vous êtes déjà, mais vous êtes avant, concert est dans un hotel, vous êtes avant bonheur. Parce que c'est émission comme ce moto dans le tout ça, aïe, tout ça, mais il fallait Nicolo Basta du car. On comprend on a un numéro. Numéro 6 parce que c'est la fête de Basta. Les Arabes Basta. D'accord, bien on est l'année au Salim Marabou Warriors pour retourner. Donc le monde est dans le bina. Ah, quand tu allais dans le bina, tu te tailles dans faut ce monde tu allais le bina. Attends, tu ça. Tu vas gueuler. Ah, lui on a goûté à regarder tout. Bien sûr. Parce que le tout bien ici là-bas. D'accord, message de Roque Safari. Message de Roque Safari artiste a continué toujours pour ça, donc en tout cas, force à toi, si tu veux nous aider, ça la communauté congolaise. En tout cas, on a dans le ça qui Zamba Fola sur la porte et que merci. Aigle. Ouais. Podium et artiste Fally Ipupa yango. Donc vous voyez comment Bapé Saka artiste respect na bamboka misusu. Mais biso na Congo de côté to bunda to pona ya côté les mela artiste na biso talande ba pesa artiste respect tala son eza awa muta bundisa muninga sata oh abtinde la mbula o asala bote talande ba osa musala malamu tala ndenge musale sale makitoko stade yango yo Fally Ipupa azotondisa stade o lisu ya kosakana te bomona ba image côté mususu te kaka na Congo Mokili télévision nondi premier nayebi kende na osala boye bato kuna za warrior asali boye mais bobosana ke tosala musala mpona bino nyonso tu biso topona na biso osala musala malamu tokabolaka na biso te ba artiste tout ça là. Donc voilà. Chers abonnés de Congo Mokili télévision, nous dit premier na Simbote na boss Martins. Complimento boss Martins. Kalara yemu tasimbi makambo na mincho boss Martins. Na Simbote na mutu na nga ya kati kiala. L'homme qui chuchote à l'oreille du boss Martins. Donc voilà, tous en quatre stade à Coquin Rouge côté artiste Fally Ipupa Zobeta qui déjà boss Serge Lata qui beaucoup le menga lobby l'ami personnel il y a artiste Fally Ipupa. J'allais vous dire un truc. Congo tous en falta il y a organisation. Talandenge bangolais bazo organiser événement. Talandenge bangolais bazo organiser événement mon a que baza organiser batu nyonso toujours tambola en ordre. Voyez comment l'artiste Fally Ipupa alingami na bamboka ya mupaya koleka ye moko na kata ko. Dans la monde ba tusu bazo sala ba critique bazo sala bazo loba o akena ye o abisi de gauche à droite on les a ba excuse ya ba congolais parce que le fort ba ye ba kaeli banda ya mboka na ye. Fally Ipupa ada très fort libanda ya mboka na ye pe na kata mboka na ye parce que tondisi stade de martyr wana bat babande ko kanisa net ni na tondisi yango aye na mboka mupaya lobeta lisuka stade. C'est ça en fait ndenge biso nondi premier to ça musala pour no teka image peut comprendre image ya malamu ya artiste to lobite que to ko suki sango ka pas Fally Ipupa plein des artistes ba ko sala musala na bango. Mais lelo nous parlons de l'artiste Fally Ipupa parce que je me suis déplacé du Congo tina ya Angola pour na musala on.
Un grand merci à Bandegolo, la Corniche, Tambani, Luanda, Kinshasa t'appartient, Ben Louis, les Gabonais. Un grand merci à Patoukia, ma lumière, Yalemba. Un grand merci à toi, Gelor Kinshasa, le roi sage. Olga Mboumi, la diva. Un grand merci à toi, fiscal, la députée nationale. Un grand merci à Bandegolo, surtout à Simba Nondi premier. Encore une fois, Massalanga J3 Girlande. Kuna na kati ya Kinshasa yo ebi kaka na agence donc so ngotinda la pour contacter moto na ngai J3 yo ebi kaka na repesa bandeko nyonso tout bambote. Je vous signale que seule chaîne au Moromo na makambo ezaka na kati ya Congo mokili côté mususu za te quoi. Donc un grand merci na bandeko nyonso tout basoutenaka Nondi premier à Girlan Ilenda J3 mon ami na peso bambote koto zali yo ebi kaka Omar Bouda na Kinshasa wana masala nga lisusu bambote na Kiala, como? Tranquilo. Já está no campus? Já está, já é hora. Já é hora, né? Então, me fala ainda, o que você vai gostar de ouvir hoje? Eu falei. Não, estamos sobre Mendei, grande som, aquele associé, músicas antigas também, já faz tempo que a gente já não ouve mais. E agora estamos disponíveis para ouvir todas as músicas hoje. Mas com todos os dias, 13 vezes o show falhou, não, 2 vezes o show falhou e a segunda foi a chuva. A chuva, sim. A segunda foi a chuva, então hoje não é a chuva e tem muitas lá que disseram, não, muitos congoleses que disseram que o Fally não estão lhe gostar mais aqui em Angola. Você pode falar o quê? Não, aquilo eu duvido muito, porque ele é um irmão, provavelmente o irmão não vimos o jeito que ele fez, chegou, foi ver o defunto, foi ver a viúva do Nagrelha. É um jeito que muita gente não consegue fazer aquilo. E disseram que Nagrelha ficou nervoso aí? Não, nada disso, até gostou muito mesmo. Gostou muito mesmo. De fato ele gostou muito mesmo. Então hoje é o dia, chegou o dia. Vai ter muito angolano? Muita. A maioria são angolanas. Também haverá congoleses, Congo Brazzaville, camaroneses, nigerianos, haverá mais angolanos. Porque esse show não é mais nacional. Tá bem. Ouais, podium et artiste Fally Ipupa Yango. Donc vous voyez comment bapesaka artiste respect na bamboka misusu. Mais biso na Congo nde côté tobunda topona ya kotelemela ba artiste na biso tala nde bapesaka artiste respect tala son eza awa muta obundisa muninga sata abtindela embula asala bo te tala nde baosala musala malamu tala ndenge musala esalema kitoko. Stade yango oyo Fally Ipupa azotondisa stade oyo lisu ya kosakana te. Bomona ba image oyo kote mosusu te kaka na Congo mokili télévision Nondi premier. Nayebi ke nde na osala boye bato kuna za warrior asali boye mais bobosana ke tosalaka mosala mpona bino nyonso tu biso topona na biso ya kosala mosala malamu tokabolaka na biso te ba artiste tout ça là. Donc voilà.